La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Surtout bato bachaka choko nde bazaka kana na mbonga mafuta. Penaza mwalanga nzemba artiste. Ça dit que si on m'invite dans la côte na place on a yebi. Eh ngalesie. Nzambe apesa nga mama tina na tina. Osumila nga Fona bala. L'os de ma chair, la chair de ma chair. Natangwa pasi. Amemelanga consolation. Ibaleza malamu na kei musala. Beta molo na te ya batu. Salut la famille, bonjour à tous, Mbote Bandeko Bolandara Biso, salut à tous les abonnés de Ursule Botelwa TV, Mbote esika nyonso oyo e Zoami Bino. Bandeko nanga na pesi bino Mbote na kombo na Yesu, karande tolobaka, bonjour, bonsoir, yango e depandaka vraiment na ero okolanda Ursule Botelwa TV. Donc na ero okolanda Biso ndoko yebo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Bande konanga lelo toye na likambo oyo ezotala prophète de la nation Denis Lesi. Nasir batutu o bolandaka biso bozoyoka bozomona nini ezoleka na réseaux sociaux concernant maladie ya prophète de la nation Denis Lesi. Na miniti oyo makamboye makasi na miniti o makamboye ndongo mwasi na ye na kombo ya mama Tina akweli problème pona maladie ya pasteur tope prophète Denis Lesi. Na sur bato tolandaka vraiment réseaux sociaux ba o totiaka matoi na biso na réseaux sociaux tozomona ndenge ba émission ezo salema tozomona ndenge ba message ezo partage mais par-ci par-là à propos ya mama na biso mama Tina oyo azali bongo mwasi ya prophète Denis Lesi. Nani aye na likambo yango na réseaux sociaux, nani abimisi mwasi ya prophète Denis Lesi mabe, nani oyo alobi ke non mwasi ya prophète Denis Lesi nde aza na sima ya maladi ya mobali na ye ebandaki ndenge nini tozoyoka yango awa ebandaki ndenge nini nyonso ezoyebana kaka awa na Ursule Botelwa TV. Alors bandeko bolandaka biso nzamba lola pambola bino na pesi bino mbote esika nyonso bozali car ande na lobaka na bino toujours bonjour bonsoir et dépendara na ero kolanda biso ndeko zolanda biso en tout cas ndeko ozolanda biso na boke binyos en tout cas ndeko nanga tango zo s'abonner ko bosana te activer biso ka cloche à notification. Donc activer cloche à notification pour que olanda biso esika nyonso kozala soki to kotisi ba vidéo na biso ekomela yo esika nyonso okozala. Yango to lobaka quand vous abonnez activez la cloche des notifications. Et melenga vidéo et ozala malamu mingi. La famille na hotela bino video ya nani ya manike bolanda bino moko boyoka bino moko problème wana euti wapi nani abimisi likambo wana ke mwasi ya prophète de la nation nde azobomisa prophète de la nation Denis Lesi. Il paraît-il, prophète de la nation de Denis Lesi bino boyebi e pa lobara na ye boyebi azalaka na ye mwa muta munoko ka ande boyebeli balobi ke non
prophète Denis Lesi mwasi na ye abetaki lisolo epai ya ye moko prophète Denis Lesi abetaki lisolo epai ya Manike de John abetaki lisolo epai ya Manike azali o biso nyonso toyebi Manike de John o azalaki bongo mwasi ya babia ya shokoro babia o atika biso alors toyebi Manike de John ndenge azalaka alors lelo makambo yango ebimi na réseaux sociaux balobi que non pasteur de la nation Manika a insisté que pasteur de la nation abetelaka ye masolo avant abanda maladie donc avant akoya maladie abetelaka ye masolo. Donc Manike azoloba affaire oyo eza makasi la famille affaire oyo bomona ngo ka boye eza tellement makasi Manike abeleli Mama Tina alobi Mama Tina aya ko confesser soki Mama Tina a confessé te Denis Lesi a okufa Manike alobi ayebi pourquoi azoloba bongo azoki tana ye ya kosolola na Denis Lesi azoki penza tana ye ya kosolola makambo o nyonso ke soki papa mama na biso Mama Tina aye ko tubela te aye ko confesser te pa mobali na ye o ezali bongo prophète de la nation akokufa bandeko nanga makambo oyo ekomi louche makambo tozomona ngo kaka tozoyoka kaka Manike azoya azoloba bato mosusu tokota ngo doute bato mosusu mpe tozoseka bato mosusu tomona ngo lokwa baventure mais toyebi te est-ce que eza ya solo to eza lukuta biso moko toyebi prophète de la nation aussi Denis Lesi alobaka pe mingi ye penza alobaka na ye bon Manike alobi asololaka na ye il paraît-il baza na ba relation moko baza soki ba parenté baza soki ba famille asololaka na bango asololaka na ye asololaka pe suna mutu mususu donc asololaki lokwa na 2 personnes. Tomonaki après sorti ya Manike Mama Tina teyaki na église po mikolo ye mutazo teya na église Mama Tina teyaki na église amekaki un peu kobwaka mwa likambu moko pona kolobela kaka makambo ezoleka na réseaux sociaux la famille ekomi kobangisa tomoni Manike abimisu na émission alobi lisu makambo esengelaki aloba ekomi kobangisa d'autre part Mama Tina soki likambu ezali c'est le moment quand nde bandeko baoloba ke non c'est le moment ya kobima obimi oye olobi na okaka vérité soki ezake oyebi likambu soki ezake o maltraitera mobali soki ezake lika eza nango facile ya koloba eza nango facile ngalo baka batu bakoya ba lobi likambu na ba beti likambu na ba lobi na bandengo ba batu ba lobela mais muto ayebi origine ya likambu muto ayebi vraie version ya likambu eza nonka yo moko lelo Mama Tina ko Manike koya lobi pona Mama Tina lobi mais muto akoyeba origine ya likambu yango muto akoyeba problème wana ezaka Mama Tina soki ezaki bazaki na ba mésentente baswanaki Denis Lesi akendaki alobi et après mobali abeli ekomi ke o mwasi o bwebwe Mama Tina c'est le moment ya koloba pona o sauver honneur na yo po ndenge likambo ekomi kokende na la réseaux sociaux ndenge likambo ezobeta mbonda na réseaux sociaux en tout cas je vous jure lelo soki prophète Denis Lesi likambo ekomeli ye Mama Tina aozala na sérieux problème. La vérité na yebisa bino soki lelo likambo ekweyeli ka nani prophète Denis Lesi toyebake Mama Tina aozala na sérieux problème bino mo boyebi Manike de John soki akangami na likambo yatika likambo te soki abandi deja kolobela likambo wana akangami nango oyoka kaka à la longue komi oyo ezalaki ya solo oyo ezalaki boye na ebandeli na mwa bakatikati ya année si je me trompe pas na ba février si je me trompe pas na ba février prophète Denis Lesi prophète de la nation alobaki azwaki vision moko aomona prophète moko ya munene akufi wana eza vision au prophète Denis Lesi azwaki est-ce que vision wana eza ya ye moko to eza ya ye moko te point d'interrogation. Liwa ya mwasi ya pasteur Marcelo Tunasi Denis Lesi anosaki yango Denis Lesi alobaki aomona
matanga moko ya pasteur moko ya munene pe aomona matanga moko ya mwasi ya pasteur moko ya munene. Effectivement pasteur Baruta autaki okufa autaki kotika biso. Effectivement Mama Blanche Tunasi autaki kotika biso. Ngana lobara ba prophétie ya Denis Lesi nakota kango penza doute te parce que eza ba prophétie belé o a prophétisa et salema. Eza mambebele o aloba prophétiser pena bu apesi ba parole alobi apesi ba prophétie na e après oyo mona prophétie wana salemi. Alors ba prophétie musu tokota doute te tokomaka kotala muta prophétiser totalika moyo kota doute eza te po eza ba prophétie na e salemaka eloba makalobi pe bo pour et salemi. Alors yemoko apesaki déjà prophétie. Est-ce que prophétie wana eza yemoko to eza ya yete maladi wana ezaka maladi to euti na maboko abatu to ndenge nini to ebite na otikela bino to landana no Manike de John. En tout cas Manike atumbi mboka to na lobi atumbi mboka veut dire atumbi mboka azoko rasi jusqu'à présent Manike azo telemelaka likambo et puis azo rassurer biso azo telemela yango azo loba oui c'est vrai asolola na prophète Denis Lesi. Manika ke musika même alobi po azwaka temps ya ko enregistrer te mais asolola likambo yona Denis Lesi ke mukoko yo kanga na beli yebake eza mwasi nanga. Alors ba mariage toxique to yebi ke eza ebele même na ba pasteur ebele pe bazo souffrir na mabala na bango même ba mama pasteur ebele bazo souffrir na mabala na bango po na ba makambo ya ba mariage o ce qui est solo en tout cas et opesa pasi mingi. Et opesa penza pasi mingi. La famille nanti ke la bino to landa Manike de John. Alors so ezambala na liboso au côté na Ursil Botelo TV au s'abonner, au commenter, au liker, partager sur na Facebook, partager na WhatsApp et puis partager na Messenger. Tilanga j'aime bien to landa. Soki ngai na koseli yo makamu yo confessé te Denis Lesi okufa. C'est fort hein batwa là. Na yebi soka bongo soki yo confessé te Nzambe a frappé. Ngai ne nazabo nga sambela Nzamba Jean-Paul Mayata. Nzamba vérité. Pasteur na biso a préféré katika deux personnes. Mais ay black sabato keno lisumu ya mabe. Soki nga na koseli o makambo yu nga na lobi na nga lobi. Tu parles de qui? Nga bo sachite na na moi c'est Denis Lesi Tina. T'es combien bon test? Oh asa moi si lo kwanga. Et ala servante. Asa moi si lo kwanga. Oh bon asa moi si. Eh bon ce que c'est Faut que tu maman. Mpona ni maman nanga komoni ana. Poni bo bensa bino foko. Mais stiko bensa maman na loyenge. Na bengo maman na loyenge t'as homme de Dieu. Mais na koki kombe mais je ngape na za mo sena nzabo bensa maman na loyenge. Oh nga na mo sena ozoba na ngai na benga mutu maman za maman na ngate. Asa maman na. Te asa maman na ngai te, maman na ngeza ana. Maman zaka moko papa zaka moko eloko batone so tikela basa tonton na batantine. Eh maman nanga komoni ana molambe. Maman nanga komoni tinate. Sur la servante de Dieu. Te servante de Dieu ngape na servante. Ngape na servante. Atele makana cher na cher na bango ya église na ye. Ayebe loko ni chaka na cher na ye. Na nzambe na yo ya sambela ko benga maman na loyenge te. Papa nanga komoni Léonard. Maman zaka moko papa zaka moko. Les restes ce sont des tontons et des tantines. Oh yo benga ko so obligé na benga. Na benga servante te. Na benga servante na benga madame Lesi. Bah vas-y casse. Oh non benga madame Lesi, benga maman. On a respect par rapport à nous benga Tina. Oh le bongo Tina de bo ya obota mwana kwanga. Non mais par rapport ya nini bino so makam na premier degré par rapport ya nini balusi to ko saka lokuta bana mindele kutu ba benga maman na ba kombo par rapport ya nini. Te maman ezan makambo. Ya nini ya maman et la pisi. C'est azana charge est-ce que charge ya sana ngwe leki onga na sana na toto na. Na makambo nzambe est-ce que charge onga na sana na bonzambe est-ce que mission ya sana ngwe leki mission nga. Ya yo non to moni. Ya yo ngana ba moni yo no moni ngote yo moni ngote mais nzamba o mona ngo. Yo mo mona mission nga. Mais autant au tchangwa œuvre biso tout le monde. Yo ndo mona mission nga. Te na tuni yo ndo mona mission nga. Est-ce que Jésus Christ asaki mission pa mokile mona to po ba bongo. Ngana na tina mokili o naza moleki nzela. Moi mokili o na moleki nzela. Non ça les campo mokili mona te parce que cette heure je vais le laisser. Je suis qu'un passager. Je parle de servante de Dieu. Les servantes nous tous nous sommes des servants de Dieu. La façon toi tu ne connais pas la façon dont moi je sers Dieu. Okoko le baté que non asa servante ko le kanga. Yo yebi konzi. Yo yebi ko et ngana ko sala comparaison parce que yo yebi konzi mananga te. Yo yebi konzi mananga te. Mais non. Yo yebi konzi mananga. Yo yebi façon na banga nzambe. Yo ba banga nzambe ko le kanga. Servante. Les dons a été donné à tout le monde. Bien sûr. Il y a sa servante, ce qu'on appelle la servante. Mais elle et les airs sont morts. Azako exercer en yes pas ça ko exercer en batba mona. Nga ça ko exercer en pon nzambe anzimanga. Po batba mona ngate. Moi je fais pas ça pour les matalana. Nga na sala ngo pona banga nzambe. Mamba belenga na tika na fina nga pona banga nzambe ya ko tika ngote.
La preuve est que Nana a confessé. Soit confessé, parce que si son mari ne m'avait pas confié quelque chose, Nana tient Zambé la preuve. J'insiste. Moi, je lui lance un défi. Tant que Yobenge Savant, on a lancé un défi. Na Boutou, on a dit dans la voiture. Saint-Esprit a compté dans le mobile, il a se confié na biso. Makambo ya salaka. Ce qui a confessé, mon Dieu va lui livrer en spectacle. Et qui t'a dit que c'est que Denis a dit que c'était. Yango na lobby. Yango na lobby. Ce que Zaki a sorti lobby là na fongole ba brèche ngal wa lokuta. Alors quand la fin d'Akinien, ayebi. Keba mutalo bali comme ça qui mutalo comme ça kuiti c'est kakana obanda kala. Mutalo beli comme ça kuiti ba koko na so aloba kana obanda kala. Mutalo ba kamba solo na se kuiti. Muto so sa conscient a peser ba mona ye, a peser penser na ye, a peser réflexionner parce que il est en état sobre. Mais muto so bali comme ça kuiti ça lobby na obomayo kimaye, a obomayo. Wakana ngona mutema na ye. N'importe quoi. Yo on dit misanga ka yo on dit misanga maman mona loyenge. Eh comment maman mon côté? Eh on dit misanga comment maman na ngeza ana. Dans l'église na biso s'il te plaît. MS. Nzana peut exemple moi je prie pas chez eux. Mais attends, quand tu appelles pasteur Mayata, excusez-moi. Mais c'est mon père spirituel. Ben oui, c'est ton père spirituel. Mais c'est mon père. Mais tu l'appelles avec du respect. Je l'appelle avec du respect. Ozo benga na respect. D'abord na benga papa herbi papa. Oui. Parce que Nzambe na ye a délivranga. Na benga champagne Mayata papa parce que son Dieu m'a délivré. Ni tete que son benga papa, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Mais non. Mais non, je peux pas l'appeler maman, je l'appelle madame Leslie, je l'appelle pas maman. Na yebi Nzambe na ye tenga na yebi jamais champagne Mayata. Le Dieu qui m'a délivré, Nzambe ko isa ba chaîne nga. Mutu na cher na ya Nzambe na so yeba. Bah ouais. On comprend? Jésus-Christ, Jésus, c'est un nom commun. Le Christ, c'est un nom propre. Il faut y avoir une union sur la cage Jésus-Christ. Il y a une chair, il y a une Nzambe, mais il y a une Nzambe à chair, il y a radio parole vie. Il y a une Nzambe à chair, il y a CFC. Parce que c'est ce Dieu-là qui m'a délivré, c'est ce Dieu-là qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Non, on dit Nzambe, on dit Nzambe à chair, il y a H de Noël, il y a une Nzambe. D'accord. Beaucoup de gens. Bah moi, bien, non, c'est le mot. Bah tu n'as Congo, bah kufa, bah bon peuple périt par faute de connaissances. Biyamba yamba bindima ndima. On comprend? Biyamba yamba bindima ndima. On comprend? Tout ce qu'on confesse par la bouche, ça se réalise. Mon kilo est salamana maloba. Force, il y a parole et l'équipe force, il y a écrit. Mindele bako sabiso. Les paroles s'envolent. Ndoki aloka mutunabi qui n'a fait été. Alobaka. Aumona. Esili. Amonipe. Alors, ngana église nanga. Balakisanga munoko nanga. Il faut yeba nini eloba. La Bible le binanga bana il faut na tourner le lem nanga 7 fois. Alors na lobela nzambe mon côté on a yebité. Na benga mutu servant de Dieu, moi je sais pas quel Dieu elle sert. Moi je connais son mari. On comprend? Na benga na comment mobadi na ye. Ko bengi sanga mutu mama pasteur te. Po le bin samba tu nanga bo benga ki ye. Mama pasteur, est-ce ngam na tolera ki yo. L'esprit qui parle en moi et l'équipe on ezo na tatina. Toi tu as ton esprit qui parle en toi. Yo ko convaincre nga ton timisanga le mona loyengi. Là le baka elo vite fait, il y a beaucoup de gens na Congo, même ma serviteur de Dieu Moussoussou, pesa ka mama laisser na biso respect makasi mama Tina parce que est-ce que ceux qui m'ont ngama ka matena respect là c'est sa pensée yo ka penser na yo na par rapport il y a crédibilité crédibilité est-ce que ceux qui m'ont abengi ngai quelle crédibilité quelle crédibilité ceux qui arche de Noah nous tenir le long makasi c'est parce que mama Tina elle est crédible Babilo ko belé Denis c'est ça là pasteur nanga Denis que j'aime bien na pesi mbote Babilo ko belé comme la Denis Babilo ba soto na mingi longa pona mama Tina ko ba sauter sacerdoce c'est ça qui y a nani Doba na sacerdoce c'est ça qui y a nani Likabo yake pa nani pas mon bal atika ngaka c'est tout ça boyo qui réponse likabo yake pa nani est-ce que dans il y a Saint-Esprit c'est transmettre kaloka super mais na faja moi si vous croyez ça Bilo kanisi ba transmettre ka sacerdoce quoi si moi c'est mon bali ba olala bon c'est transmettre bo tchana bazemi Okay. Tu comprends? Et c'est transmettre à bon côté. Ce qui maintenant c'est transmettre bon mais Samuel a comme un prophète. Mais bana ya Eli, n'est pas comme un prophète, baba prophète. Parce que Anna bana ko dans le temple ya Eli. Mais bana ya Eli nzamba pesa bango, pesa moi na moko oyo kutu, ba yene ka likabo, apesa dans la prophétie. Il faut arrêter. Babi les vrais adorateurs ba oya ba na nzela. Il faut arrêter. Sacerdoce c'est ça même pas yaye. Parce que azamwansia, pasteur, il faut qu'on appelle pasteur. Nani a payé permission? Toi, tu n'es pas là, t'en vas savoir. Nani a payé permission. Parce que le don, ça se donne par le Saint-Esprit. Ce n'est qu'un mariage. Le mariage, c'est juste sur la terre. Nani kolon zamba ebi mariage te. Nani kolon zamba ebi mariage te. Na esambi selo zamba ebi mariage te. Deni lesa osane sambi selo ye moko ni bana, ni mama, ni tata osa ye moko. Si vous solo bananga que non sacerdoce c'est ça qui na maboko na ye, apesi yango mwasi. Mais est-ce que Mama Tina yaki païen nanda ka deni leso biazaki déjà croyant? Il y a ata sa croyante. Ba toi ba tam sou ba se be ban église ko bana ko dima ko le kaim tate man cher. Manigre John.
Manique de John. Kotantaka kondima parce que le barate que non moto asa servante. Yo soko yebi ke osano servante. Mais ngai. Na yebi ke na servante. Est-ce que les sacrifices que cette dame l'a fait, bah sacrifice ça là quand même ce qu'on a prié pour na ba. Yo kanisi soki moto. Oh là là quand na belé pour na bonde la pour na bibouele na ye au ba église. Bah sacrifice on a toi tu le fais pas. Yo yebi combien de bateaux on a prié pour na ba. Yo yebi nga. Mais Manique. Toi tu dors avec moi. Mais je dors pas avec toi. Et bon yo yebi comment yo so ba sacrifice o ya sala ka. Yo mona na wana matala na. O yebi ba tu combien oyo ngai na kanga na la na mubumu na sena o prier pour na ba. On a yebi ba ngopete. Na on s'appelle l'autre. Ya prier pour na bato o tire ma bonza. O pesi mboko lo beso ma voiture. Ça s'est donné gratuitement. Yo il faut payer ça gratuitement. Ouais maman nzambete. Pas de hôtel émission titika. O so Saint-Esprit ko ti awa. Na ba nini ko to bo. Yo yebi sacrifice nga. Yo yebi sacrifice nga sala. Manique. Ben oui, yo yebi sacrifice. Yo yebi sacrifice nga manique na sala. Yo la na nga yebi combien de fois na kata pongi na butu. Mais tout le monde prie, moi aussi je prie. Et dali yo, wana yo, jusqu'au yo so na sacrifice na sala danger. Quand on na sacrifice na sala ka. Na sala ngo gratuit. Na leki ye ponga na sala ngo gratuit. Mais cette femme là t'a fait quoi? Elle t'a fait. Est-ce que solo bana mutu? On a bino ba congolais, so ba lobi vérité, c'est que mutu a un problème avec ces gens là. Mokili etambola. Parce qu'il faut bengaye. Non bengaye pourquoi moi je suis. Na ko bengaye te. Nzambe oya permettre na bimisango avec ça qui volonté na ngate bana poser la question fait bimi. C'était le Saint-Esprit zanga te mona bimisaki. Alors Nzambe wana pe nda sali loki na loba. Pona na ebe émission na poto 2 ans, makamone loba ça fait 9 mois yango na loba ngote. Na loba ngote. So na lobi yango, c'est que loba 9 mois. On a sali une année. Tant na ya après 3 mois de to kutan to sola to tambola journée mba to sali émission. So na lobi yango lelo c'est que Dieu l'a voulu. Alors, et là, quand Nzamba tinga na banga tata boye les gens, Emmanuel sera là pour me protéger. Toute vérité n'est pas bonne. Toute vérité, wana bino bato mokinde bolo bango. Bino bato mokinde bolo bango. La sang na verser na Bible comment toute vérité. Toute vérité n'est pas bonne. Est-ce que nga lobi vérité mon quoi? C'est aux la carte. Na lobi vérité. Nga na lobi na ye akoya ko bana TVT, ayebi place oya o confesser. Ayebi yo obi a servant. Oui. Asa même pas pasteur, parce qu'on a père spirituel, parce qu'on a pas pakat. Ouais. Akili po mpaka na bango. Elle va essayer on a téva yo lobana batu. On lui a rien obligé, on a lobina ka sauver. Arrêter l'hémorragie wana. Pour bana na yet. Et simbité. Et zongi ka pa moto ba pesa ki sacerdoce. On nzamba za bongo. Bon comprendre que ça va. Na ozo na place de kaboko yaki. O sala ni. OK pa pa ko sauver botali kambele to fanda bobola na de to za nzambe na mawa. Bo sambela pona mawa. Esili. Est-ce que ça yana kaya est-ce que le problème est que ngana lobi na ye bon a comprendre ngana pesi yende sina comprendre que non que mobile na lobaka na nga mo pété parce que lobaka to zaka exact c'est que le quoi la loba na biso déjà c'est que loba on peut sous quelque part. OK vous comprenez alors au lieu otika mwana ya bato akene ningo wana lobi tango kota mabilo tika na ma chance mieux yo longwe na part na oyebi mama blanche que son âme repose en paix so mama blanche asalaka Marcelo chantage te akena ko confesser mbala moko mais mama blanche akufa liwa bana nzambe te mama blanche mama bana nzambe akufa bongo te bana nzambe oui c'est ba bomba ko kasi mwana nzambe akufa bongo te OK na psaume 91 oui aucun malheur ne va t'arriver aucun fléau quand on appelle de fléau poison va filer des loiselières oh mon voiture et tout c'est son des fléaux. OK. Aucun malheur, aucun fléau ne va t'atteindre. C'est qu'il est là. Il s'appelle Je suis. Il est là. Il dort pas, il ne somnole pas. Si tu pries en vérité, tu as la foi, tu fais ce qu'il dit, même si tu es un pécheur. Parce que, à comme ça qui fait de chanter mobile, soko lobité, soko salinga boité na koloba, soko pesinga mongo boité na koloba, soko pesinga mono kente na koloba. Satan leli avance. Pour alia qui déjà mongo yamabe. Alala ki na ndako basoma na mbongo mabe. O buzocha ko manzambe liboso na sena ngo ya les dragons. Manique de John, on va parler donc continuer toujours la même idée mais na Congo soko lobi na mutu ngakuna au moins makambo na kosoza kile ba journaliste net ba sarato la. Moi kata mko ba isaki lobi ina matière. Ngakutu patience mukinda bana kansa na oloba. O de John kolba tenga na oloba te. O isa matière te na oloba on point. O isa pitié, isa mawa. Nzamba kitsa mali ko na. Mais ceux qui va carrer banane matière. Qui vous dit pas que non de fanda qui na voiture na temen na semande pas sando ba enregistrer on a YouTube. Et puis de longtemps. Somme que tout le monde qui na ba qui enregistrement. Et comme il na niveau. Po mutu tango sa likambo. Il faut y na lobby loté, na lobby likambo sala te na lobby ntenga na lobby kaka. Entre bango mibale ba yebani ba mabe ba salana. Alors ba no sepe sans embêter. Sauver moninga, confesser.
mais baza basi baza mwasi na mobile à part bonzambe baza na physique oyo ngani na yo mwasi na mobile tobeta lisolo ya couple pastoral il y a combien de couples pastoral ebele ba maman pasteur ba bimisa papa pasteur mabe ok batama be na église ba maman pasteur c'est vrai ça et c'est vrai ngana na kopela ngamo bout abima na mwasi pasteur na te pasteur mobile na fana aux États-Unis il y a banob na mwasi pasteur tokoma ko wela ngai na mwasi pasteur ye mwasi pasteur so moni ka maman pasteur asa ka berger na mtakina oseli ba course alinga mtu msute na église mtapemela kesaki ye mtakipela kinyoso yoza mwasi alibala satashaka na mobile na ye satashaka na mtu msute mais ça va papa bango mapiaka bandeko ba bolingo touti kolanda manike de John na boyoki bino moko na munoko na bino eza na bato ebele bazomituna eske manike aza na problème na mwasi ya pasteur Denis Lesi to eza penza ya solo. Alors na minute oyo moye to confirmer to lobaloba eza te parce que to yebi pe pasteur Denis Lesi prophète Denis Lesi ninga azalaka to yebi très bien. Alors kolala kolamuka likambango ndenge ezoleka mukoboko yo kaka prophète Denis Lesi ayoki bien. Si Dieu le veut prophète Denis Lesi soka yoki bien bokoyoka akoya ye moko pe koloba. Toyebi ndenga zalaka alekisaka na epe likambu te soki eza penza ya solo ye moko asolola kina manike de John problème oyo nazoyebisa bino tokolala tolamuki kaka boye tokomona ye moko akoya potanga voyage ki akende ba traitement na ye pasteur Denis Lesi prophète Denis Lesi aloba bien na kei na kozonga donc azaki na kondima na ye ndenga kei ndenge pe akozonga donc ndenga alobaki ke na kei me na kozonga toyeba ke soki nzamba sali ye grâce santé na ye ezongi bien a rétablir normal akoleka penza na bémission pour na koloba soki eza omanika lobaki eza ya solo toyeba yango na retour ya prophète Denis Lesi. Alors moi je pense pas que prophète Denis Lesi pas koya na réseaux sociaux aya ko dénigrer moi si na ye pour na ko accepter nyonso o manike de John aloba ki na ndimité mais tozotala ka mangambo ndenge ezoleka balobaka mabeliwa donc mabeliwa tant toza na bomoi tozotala mangambo ndenge ezoleka tokotala tozozela prophète Denis Lesi aya akoma bien aya tokoyeba nini oyo eko lobama. Alors encore une fois, Mama Tina zala à l'aise, en tout cas, kimia nkolo yesu zala na yo, batela kara kimia, mobile no aza maladie, ake koza ba soin ailleurs, donc ba kamni sozo les canaux réseaux sociaux, nyonso ezala ya kolanda te. Donc le lengo zoyoka, o nyonso zoyoka, ba loba malamu pona yo, bible lo baloba mabe pona yo, bakuta ona mabe wana te. Donc yo moko soko yebi ke ozana ona problème moko te, osala mobile no mabe moko te. Prophète de la nation bison soto yebi ya lingana na ye koloba en tout cas bison soto yebi ye aloba na ye mais soki yo moko za na ko se reprocher na eloko moko te donc inutile ya kolanda to tala kaka ndenge likambo ngo ezo kendela. Alors merci beaucoup na batu nyonso bolandaka biso nzamba lola pambola bino soki eza mbala no ya liboso kotina Ursil Botelo ya TV osabone commenter o like partagez sur na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez na Messenger. Nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Nzambe à Zongite. Et puis quand vous abonnez, activez toujours la cloche des notifications. Aimez la vidéo tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.